bébé la neige. Oh, maman. Bébé. Eh, Tamara na suka. Chabayou manase. Balobe la rayo. Yolo la soué côté la rayo. Achabayou manase. Bébé. Paix et grâce. Shalom, shalom dans vos domaines. Paix et grâce. Faveur et beaucoup d'amour. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Femme Tamara na homme Tamara na suka. Bébé, oui, ben dis-moi à l'école maternelle. C'est la neige. Bébé, baby, aux zones de la classe T. C'est la neige. Oh mon Dieu. Bébé, la neige. En tout cas, Tamara ça va sukaïne. Bébé. Lit encore. Chabayou manase. Balobe la rayo. Yolo la soué côté la rayo. Bébé. Paix et grâce. Shalom. Zambe na moya, olatike mo vanzina mo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina mo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika. Zanga mino la grande dame, mais mon lobeli na bino, mon pesi conseil, mon TI analyste. Bandi ronanga na lobby, tous à la batu, sont des gens. Pas si quand il y a Congolais, que Congolais réfléchissent à rater. Et je crois que le problème à Congolais, tu peux m'aber à Congolais. Soka linga mutu. Akangi misu liboso m'aber à mutuana. Ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas aider la personne à changer. Ce qui pas linga mutute. Akangi misu même liboso bola moya mutuana. Ça c'est la méchanceté. Bandeko. Mutu mota za na posa Tamara limwa. Mutu mota na posa Tamara kufa. Au contraire, biso ba misuso so tozoloba ezaka pona bola monaye. Na lobi boye bisanga na. Bandeko nanga boye bisanga. Eza na ngoma bete ko sepela na neige. Tozala na poto, tobima pe na bana non, c'est surtout qu'à outi Afrique sika et puis ezamba la liboso c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'elle a besoin de tout ça? Nde eloko bat bazako lobe la matalana baeba ki na image moko boye ya mosali ya nzambe balobi te mosali ya nzambe ko se divertir te. Est-ce que mamsu est important ya ko se filmer ko tiango na net? Sikoyo bo constater à chaque fois azo sa sorti médiatique, à chaque fois azo poster, à chaque fois azo loba, à chaque fois ça ba vidéo ba mbebe zo zangate botane ti sikoyo yo bo kena ba commentaire bozo ka bato bazo tuna est-ce que o langa ja mosali ya nzambe azo loba tia ba yuma soki na se atabino moko siko banana ngo ba yuma. En fait c'est triste et regrettable na omona bato mususu lo bazara mayele te ko koma ba n'importe quoi na ba commentaire et eza mamingi eza pasi tozo conseiller ndeko abongisa mais malheureusement zo kapete azakuna tate azate psikoboy pisanga na bandeko na vidéo bo uti ko landa oyo en quoi ça édifie ko sepela na neige ya mabete. Mais est-ce qu'elle avait besoin de se filmer comme ça na ba langage appliqué to pas utiliser aya ko poster yango? Mais non. Donc vraiment quand ba lobaka qui s'assemble c'est ezani qui s'assemble ça se rassemble ou bien qui se ressemble s'assemble eza mamingi na mo sina mbali baka ndenge moko mutote ya muninga zate do vike o bango bazo sala ba mona ngo nous normal. Je sais pas si n'ont pas les conseils. Bon apparemment bazo yoka na bango pété parce que moi je connais un homme de Dieu oh aibani très bien à Mobali. C'est un ami même si je peux dire ba solo la lobby malheureusement surtout dans Mambasika Tenda. Il a essayé de les conseiller apparemment ba répondre à ma ndenge ya lobby na ba répondre à ma bango ba baroye ba nous on a aucun problème nous on a aucun problème. Intérêt moko pesa et intérêt moko pe ezate qui est femme Tamara limwa femme Tamara kufa non il y en a pas nanini. Mais ça que non c'est décevant parce que bon c'est plaindre quoi eza mutu moko te mi balete mi sa toté bato baza d'accord te
Et ça l'a raté. Vraiment. Et ça, nini. Donc, quand il y a un penza, et puis ça, penza, quand il y a un penza, il faut tenir compte de l'angote. Et à ma mingue, ok, bon, c'est à toi, c'est la image, missous, ouais. Mon image, missous, ça passe. Bible, zolobe, ne donnez point à l'ennemi ou encore à l'adversaire un sujet de médire. Il y a un mot qui ça va y manduki pour achever. C'est ça le blême. Bato loro ba il faut nge. Ba bato ba rolo ba marambo ba na nzambe te. Parce que ba mo ba ça ba lou déguisé. Na ba enseignement ko détourner bato na saine doctrine. Mais si ko tant bozo ça ba biloko on est ba vaseline ba so sala. Ba rolo ba te ndenge. Et to repek ça ba ndenge. Et ils ont droit de parler. Ils ont droit de parler. Et ils ont fait ça passe, ils ont fait ça marre. Bon, ça tout c'est no élément mususu bon on a peine analyse ba mususu ouais. Et ça c'est trop enfantin ça. C'est trop enfantin. Na moni mutu mo a commis na commentaire oh bon comprendre étant mususu sa jeunesse mutu so c'est oh. Faut me rappeler de 30 ans. Qui bon jeunesse ni na ozana ki bon mwana ni na 11 ans, elle a plus de 30 ans. Elle a plus de 30 ans ça so mwana 90. Si 90 so 90 so 93. Année passée, je crois, il y a 31 ans, il y a 31, 32 ans. Et là, moi, j'ai Rwanda. Aza bébé, déjà, aza mari, aza na moi, na botaka, aza maman. Si quoi que bon, moi, na ni na obozo kumi, c'est tout qui bolengé, na obozo kumi sa place wana. Mais non, moi, je suis déçu. Et si quoi, to so pe saka conseil que biloko zo ko honorer te. Et aussi sa crédibilité. Parce que na niveau comme qui nango quand même, elle méritait beaucoup de respect d'honneur. Mais batumsu le voilà bazala kana bango ba tofina na mitou. Pour na bango non, on est en train de critiquer, on lapide la serre, on levait le mal, les malheurs, je sais pas moi comment. Et zara maming, zara passi. Quand ça congolais ça compliqué hein, franchement que Dieu nous aide. Ça me vraiment son abisso. Ah. Oh, yeso tata nzambe ko mazolwe. Tala ba master na ye. Tala entourage na ye. Et pesi passe pesi mawa. Ah, c'est quoi Siliki tala? Ah, Siliki. Voilà. Donc, ah, attends, on se na TikTok. Bazo pekisaye. Maman, on a zo pekisaye. Tala zo lungwe luboko. Donc, à Siliki, tikangai. Il faut na soana. Bien aimé, ozali anzambete. Ndegi le banzambe le baka bien aimé. Ata bayi na poswa meme. Yozalaka kimia. Okumona bako bimisa vraie identité na bango. Tala identité na ye. Tala identité na ye. Azali ya bisote. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tala bisalé na bango. Babi to ko ba bango na bisalé na bango. Tala bisalé na identité ne yangoyo. Epesi passe epesi mawa. Biso bato ba finga rapso na ba YouTube. Naza na tante ya kolala to bandi ko swana, to bandi ko finga na. Non, ngana ko te aka vérité. Vérité na ngande zo swani sa bango. Vérité na ngande zo swa bango. Alléluia. Na ko bimisa bo soto na bango na poasa. Po bana na nzambe ba kabwana na bango. Epesi passe epesi mawa. Tala awa siko bisalela. Bisalela na YouTube tala. Est-ce que au moins na nzambe? Tala bisalela. Tala bisalela. Est-ce que au moins na nzambe? Bien aimé au moins na satana. Esprit ya piton. Bien aimé vraie identité ne yangoyo. Azalakande mupagano. Esprit ya piton. Jézabel en action. Vrai ye yangoyo. Balati kazaka ya meme. Mais baza balou. Balou. Bien aimé mokabona na bango. Baza ebele babonga mate. Otalier latili, otalier lobeli, otalier zalili, bazali ya nzambete, otalier ba fréquentation na bango, bazali ya nzambete, epesi passe epesi mawa. Akenda ki kobeta concert moko bien aimé, alobi soka la tarabilama minene, poza na taya kitoko, alors aboy a scandalisé. Bien aimé o mulimu ya impudicité, ba pervers baza koyoka boy. Pour tu ming bazana ba bongo mana bangote. Bazoganga amen, baganga amen pour rien. Ate aussi bongo nyama na bino, ba amen. Et puis c'est pas c'est pessi mawa. Bino moko bolanda ye après to zonga au nom de Jésus-Christ. Moi, je trouve que c'est une honte. Hein?
Ben, Eza Penda Sonia, disgrâce, même si je peux dire. Bah oui, hein, c'est vraiment une honte. Comme disent les Kassaïens, c'est une honte. C'est une honte. Vous savez, le bio, le lobby. Il a dit que tout le monde a bête au lobby. Il a lobby. Papa. Mais la télé, vous avez Internet. Yo. Sinon, yo, télé, la papa. L'Internet, il y a le Dîner. théâtre, non, ça vraiment. Théâtre, non, théâtre, non. On s'assure pas de cette explication. Oh, yo, mon bien, il y a moi, nous, ça. Un homme spirituel, on ne le juge pas. Et il y a un mouton, mais vous savez, le bio, le lobby. Il a dit que tout le monde a bête au lobby. Il a lobby. Papa. Mais la télé, vous avez Internet. Yo. Sikobo ebisangai. Baka kosi. Yango na lobaka l'autre fois, banzembo bat bayemba ko sambisa bango. Ebele awa wana lapi yo na lapi ndai na kotika yo te. Eloko moko te kokabolanga na yo. Nanani nana ebele bayemba ba benga ngonini. Basala ba déclaration ba confession moko fort forte na banzembo na bango na ba maloba balobaka. Alias na ngana nzambe nanani nanana mais ya kokamwa ya mawana ya pasi ezaki basimba bakisi. Basimba bakisi. To yebi bango ebele. Ya omoni banzembo to yembaka esambisa biso. Que Dieu vraiment nous aide. Yo lobi ebebebe na yo hotel ka nzambe. Siko nzambe ngo ozotalela wapi? Tu viens parler, tu viens crier. Na ba réseaux sociaux ba conseiller pe olinko yo kate. Allez batum sozo koma ba bikomela na ba commentaire. Ah mais franchement moi pour conclure na loba ke milinga bon to loba mais accomplissement prophétie yango. C'est normal te. Il y a normal ta na kata milinga. C'est vraiment bouillard, azo c'est un reperdant. Et ça fait très mal, hein? Que Dieu nous aide. Parce que l'homme aussi, ça a crédibilité, moi aussi, ça a valeur. Et moi, kilo, moi, respect, bazo pesa, yo m'a plein. Bah, tout le monde va lutter à Kanda, le comme on va clasher sur ma femme tamar. Donc, c'est compliqué, hein? Que Dieu nous aide. Biso zana, biso rana pour nous conseiller. Et en passant, ils ont conseil, car pour n'a été pour nous moutonion, soit. Oui, si quand ça mazo memote yozo landangai. Demain peut-être aux appels nesika tamar. Si comme un beau et servir yo exemple. Et Paul Aoloba, ces choses là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il parlait de Moïse et le peuple d'Israël. Pendant marche na bango, Nanzambe, Kouta Égypte, ti nane bakota Kana et autres. Ba prophète et autres. Donc, ba mambo comme la batum susu et servir biso ba exemple. Même ngamorope, nazote ya ma même temps. Parce que nzele zana moulaï to ebi lobi te lobi za la Nzambe. Donc quand nous conseillons comme ça, et ça pona muto aseli kambo karate, mais pona yope ozo mona, ozo yoka. Lobi oyebite, lobi za la Nzambe. Sinon nous c'est ça. Et biso to zana ka poto to analyser, ba fait, to conseiller, to exhorter, to orienter, c'est ça en fait notre rôle. Objectif à chaîne oyo yangoana. Donc yo landa biso vraiment. Et aux adresses à Malamu. Vous continuez à s'abonner massivement, à partager, à liker, à commenter. Et nous avons été au Pambola Bino. Sinon, tout le monde a une balle à Sima. C'est la grande dame de bonnes choses. Merci, au revoir, bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga
Okita na se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali Nzambe Onkote ya okani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali Nzambe Onkote ya okani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali Nzambe na bomoi papa Ozali Nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali Nzambe oyo abikisa maladi Nakokende wapi Nzambe soki na yo te Ikole vandelo na yo yawe Mabele nyotelo na yo Ozali Nzambe Ozali Nzambe Okote lokola yo Nzambe na ngoya Olatike mo vandina mo santu Ozinga bina bangelo Bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na miso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui mais comme Nzambe na biso na okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mabe kotaka na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomela mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpona ngana yo Jésus de Nazareth.